esengo na biso ezalaka makasi ya koyeba ke bozalaka ebele partout à travers le monde. Bozali na Lisbonne, bozali na Luxembourg, bozali na Bruxelles, bandeko ya Paris topesi bino mbote. Pourquoi pas bandeko ya Londres, bandeko ya New York, ya Washington, bozali partout à travers le monde. Bandeko ya Luanda, tout le monde qui ba message na bino topesi bino mbote. Bandeko ya Cape Town, Afrique du Sud, bandeko ya Nigeria, bandeko ya Chine, bandeko ya Dubaï, bozali partout na diaspora congolaise mobimba bolanda kabiso. Merci mingi pour na fidélité pe confiance na bino oyo bo renouvelaka à chaque fois topesi bino mbote pe tozali na sengo ya kokutana na bino lisusu na numéro ya lelo na cadre ya ba découverte na biso awa na PSB télévision. Lelo biso wana tozwi moto to décider to mema bino na rocade. Rocade ezali nini? Ezali nzela ya sika oyo bakonzi ya mboka bazali kosala mpona kocontourner ville ya Kinshasa. Ezali na ouest ya capitale na biso Kinshasa. Nzela oyo ezali na batronçon ebele ebandi tronçon liboso kobanda na Mbudi ti na Mitendi, tronçon ya mibale kobanda Mitendi ti na Kimwenza, tronçon ya misatu kobanda Kimwenza ti na Njil Brasserie, quatrième tronçon ezali kobanda Njil Brasserie ti Buma, tronçon ya suka ezali kobanda Buma ti ekobima na pembeni ya aéroport ya Njili. Donc lelo ezali possible moto alongwa Mitendi, alongwa Congo Central, alongwa Cité Verte, alongwa Ipen, akende ti na Njili quartier 1 sans que akoma na rond-point Ngaba, sans que akoma na Lemba to na Matete. Yango wana démonstration tozali kolakisa bino lelo toboyi kozwa tronçon wana nyonso mobimba pour que ezali penza, parce que ezali penza mulai mingi tobandi na bino à partir ya Kimwenza nde tozali siko kotambola na bino, tozali kokende ti tokobima na Njili quartier 1. Bino moko bokomona TV ezali radio te. Lelo soki ozali ndeko ovandaka na Upen, ovandaka na Delvaux, ovandaka na Cité Verte to ovandaka na Matadi Mayo, olingi okende Tchangu komitungisa na ote okende kokangama na bambouteillage ya rond-point Ngaba, kota kaka na nzela ya rocade. Bien que nanu esili te, yo moko okomona ke okobima na Njil Brasserie. Et à partir de Njili Brasserie, vous avez la possibilité de kokende Pascal Kingasani, quartier 1, Dokolo, to Sainte-Thérèse. Talanda nzeleza kitoko, nzela ya mwana bandeko bazali kobongisa. En tout cas, félicitations à bakonzi ya mboka pamba te. Il y a quelques années, nzela oyo ezalaki te, place oyo nyonso ezalaki zamba, place oyo ezalaki na valeur te. Kasi lelo botala ndenge nzela esalami kitoko. Donc kobanda esika touti ti ndenge tozali korouler boye nzela ezali kitoko. Bandeko ba visionnaire pe bazangaka te. Tala bandako ne bandi déjà kotungama ba cité ya kitoko bandi kobima awa. Botala bino mo bandako ndenge bozali komona. Alors bandako koto ezui valeur makasi, koto oyo ekomi posomba lupangu, il faut za na mbongo ebele pamba te nzela oyo ebakisi penza valeur makasi na milieu oyo. Et puis nzela oyo soki esili ekozala fréquenter makasi po ekozala la seule alternative pour na koéviter bambouteillage oyo ezalaka na boulevard Lumumba. Ndenge boyebi boulevard Lumumba ezali seul nzela jusque là oyo ememaka batu kobanda aéroport ya Njili ti komema bango na centre-ville to komema bango na aéroport ya Ndolo. Kasi ndenge nzela oyo esalami boye ntango ekosila ekozala alternative po motu mosusu oyo azokende par exemple na Mbudi to azali kokende na Mitendi to azali kokende na Matadi, akozala lisusu na besoin ya kokende nzela ya rond-point Ngaba te. Ekozala pona ko désengorger banzela wana, ekozala pe pona
éviter l'embouteillage monstre oyo esalamaka awa na ville province ya Kinshasa ndenge boyebeli yango bembouteillage ezali susu eloko ya kolakisa bino te na mopanzi koto bomoni ndenge bandeko batongi déjà station de service. Donc dans quelques mois ou peut-être dans quelques années nzela oyo ekobanda kosala nyonso ekozala déjà awa biso wana tozali sikoyo kopusana po bomona ndenge nini nzela oyo ezali komema biso tina njili brasserie ndenge nzela ezali kitoko ezali praticable ndenge bomoi na mopanzi awa déjà bakaniveau esalami bamur ya soutènement mpe ezali kosalama mpona koprévenir voilà bandeko bango bazali kosala kaniveau bandeko bango oyo ndenge bomoni na bandeko koloba mpona koprévenir éboulement mpona koprévenir érosion mpona koprévenir que zelo oyo euti likolo ya ngomba ekite ebebisa nzela bandeko ya basociété bazali kotravaille awa bazali koprévoir mpe kosala bamur ya soutènement pour que nyonso eleka kitoko kotala neti ndako oyo ya kitoko etongami awa bokondima te esika oyo bakala mingi te kaka awa ezalaki zamba me tala ndenge bandako etongami tala ndenge nzela ekomi kokoma kitoko mboka ezali kofungwama. Donc désormais oza na possibilité soki ozalaka na tsangu soki ozalaka na njili na masina na kimbanzeke oza na possibilité ya koya oleka na nzela oyo pe ose retrouver na Matadi to na Delvaux to même na ma campagne to na Upen nyonso wana banzela ezali awa po efacilité yo biso wana tozali kopusana koto yo tomoni ke misala nanu ekomi te mais ezali déjà presque na suka ya tronçon oyo tozali kokende pamba te nzela oyo tozali kopusana bakala mingi te awa tokokoma na njili brasserie botala bandako ndenge tongami botala bino moko ekomi cité motu pa koya avandi à vivre na ye aza à l'aise pamba te courant ezali mai nde nanu ezali te mais nzela déjà yango ezali courant pe bino mo bozali komona ba poto ya mwana donc bandeko oyo bavanda ba poto yo bazalaka na bango quand même à l'aise. Alors nzela oyo bomoni ezali un peu perturbé par rapport ya programme nango na temps oyo ya exécution parce que ezali na ba pont ebele oyo bazali kotunga awa pamba te nzela plutôt mai oyo babengaka mai ya lukaya tosala reportage moko pe déjà à propos ya mai yango donc mai wana etraversa mingi na nzela oyo. Voilà awa tozwi nzela oyo ememaka biso na njili brasserie. Donc nzela oyo ebandi na njili brasserie ndenge ekei boye ekei ti na se ya pont Matete. Donc soki ozali na njili brasserie olingi okende Matete okokende na yo kobima na quartier te po okende na contourner pamba zwaka nzela oyo ekomema yo ti kuna na pont Matete. Soki po oza kuna vice versa olingi oya kotoyo ozwi no kaka nzela oyo nde ekomema yo ti awa. Biso wana to continuer kotambola programme to projet ezali que nzela oyo pe bazali ko agrandir yango so botali na mopanzi à droite bokomona ke babongisi déjà mabele babuki déjà bandako ezalaki wana nyonso wana na souci ya ko agrandir nzela pour que ekoma monene pour et permettre que bamituka oyo banda koleka awa eleka malamu po selon ba information toza nango nzela oyo ekozala na 4 bandes aller et 4 bandes ya retour. Biso wana to continuer ka kotambola biso wana tozali toujours kolakisa bino bomona ndenge nini Kinshasa ezali bomona ndenge nini Kinshasa ezo changer na mopanzi koto yo cimetière moko ezalaka awa cimetière ya Fortuna ezali ka pona bandeko bazalaka koto yo. Donc voilà yango wana bozali komona ezali nango cimetière monene te ezali nango mukie biso wana to continuer kotambola mikolo eleki voilà koto bandeko bazali kosala pont. Voilà malgré bomoni yango bien te pont ezali wana ezali bon ko traverser mai ya njili pour que ekatisa na côté ya njili brasserie
tozotambola bino bokomona pont yango nzela oyo ezali très touristique soko tambola ko découvrir makambo ebele neti mai oyo bozali komona rivière Njili ezali na ba chute pembeni. En tout cas c'est beau, c'est tellement beau à voir. Tosala pe déjà reportage moko awa pamba te ezali esika oyo mabanga ebima awa na période ya elanga bandeko bayaka kobuka mabanga bakaya spo bateka biso wana to continuer to pusani ti toye kokoma na pont oyo ya kala oyo ba belge batika botala mai ya Njili ezali kitoko na ndenga osakana te pembeni wana ba site touristique ezali ebele. Mais pont ezalaki kaka moko oyo traversa mai oyo ezali pont oyo ba belge batika yango uta kala kasi lelo bakonzi ya mboka bazali kosala pont mosusu bazali koagrandir nzela pe bazali koaménager biloko ya ndenge na ndenge koto tokomaka te tokomi biso eyo tokomi na Njili brasserie. Njili brasserie oyo boyokaka na sango Njili brasserie oyo ekenda sango selon l'information toza nango bapesa yango kombo Njili brasserie parce que brasserie ya liboso oyo ezala implanté awa na ville province ya Kinshasa ezalaka awa na esika oyo information ezali à vérifier soki ezali bongo bandeko obozolanda biso bo confirmer biso yango na ba commentaire bino bandeko oyo bozali na mikili ya poto to bozali awa na Congo bino ba mikolo ba mbuta bantu bino bato bozalaka na époque wana bo confirmer biso yango soki kombo ya Njili brasserie effectivement euta na brasserie ya liboso ya ville ya Kinshasa oyo esalamaka awa ndenge toyokaka ezalaki brasserie ya Polar nde yango ezalaka awa bo confirmer biso soki ezali ya solo soki pe ezali bongo te boyebisa biso toko pousser sous ba recherche plus loin pour que to confirmer yango. Voilà biso awa tokomi na Njili brasserie. Njili brasserie oyo il y a quelques années je me souviens abanda koyawa ezalaki boyete ezalaki na circulation makasi boyete ndenge ekomi boyelakisi mpenza ke ville ya Kinshasa ezali kopusana pe ezali kosagrandir awa ezalaki na kala soki oye pozwa ata jus ya komela ezalaki pasi po ba boutique ezalaki te ba alimentation ezalaki te ba pharmacie kutu na pasi donc vie ezalaki très limité côté pe bato bazalaki mingi ne boze komona boyete mais lelo yo grâce à l'infrastructure notamment l'infrastructure et salama awa neti nzela o bomoni oyo yango ekenda ti na quartier 1 na entrée à Njili. Donc soki ozali na quartier 1 donc première entrée à quartier 1 ozuka kadzela na tout droit okokatisa kutu te yango nde komema awa. Alors biso pe tozosa l'exercice wana tokende na bino pour que bomona nzela yango ndenge ezali. Donc na banda koloba que grâce ya nzela o basala o babongisa awa nde facilita mituka neti mituka meke oyekota neti ba moto bozali komona ba tricycle oyo ba moto ya 3 roues oyo awa na Kinshasa babenga yango moto gizi. Nzela tellement ezali bien ezali fréquentable à partir déjà ya Windsor 6 okoki kokoma awa très facilement. Biso pe wana tozwi moto gizi tobandi kotambola po tolakisa bino ndenge nini Njili brasserie ekoma botala ndenge nini nzela ezali tolakisa bino ke ezali possible moto alongwa quartier 1 pe akende Mbudi akende Mitendi akende Matadi akende Cité Verte pe bisika mosusu sans que aleka na bisika oyo boyebi sans que aleka na rond-point bateau na boulevard Lumumba. Voilà nzela on alakisaki bino ekoyande kobimela awa. Voilà rocade ekobima awa pont on alakisaki bino eza liboso kuna nde ekokatisa pe ekende na Buma sima ekende kobimela na badara pembeni ya aéroport international ya Njili. Caméra yango ezali kotambola biso wana pe tozwi nzela tozali toujours kokende
côté oyo pe bandeko sombi mapango na ndenga kosakana te soki ozali mwana poto et que ozali nanu ko hésiter kosomba mapango koto na Jules Brasserie yeba ke ozosala erreur grave po ndenge mokili ezali kokendela mapango koto ekomata lisusu makasi bota bino moko nzela ngo kitoko na banzeta mbila na mipanzi esali kitoko biso wana tozali toujours ko continuer kotambola nzela ezali malamu. Avantage mosusu ya nzela oyo ezali ke ezalaka na embouteillage te pe soki embouteillage esalami c'est que tant mosusu bandeko bayaka kokunda bandeko na bango na cimetière ya Jules Brasserie ou bien mituka nde ekufi kotoyo nde yango esalaka embouteillage. Mais na temps normal bien mo bozali komona tozali koboule kitoko pe embouteillage ezali ata moke te. Donc soki outi Tchango ozali kokende Ipen okangami na embouteillage ya quartier 1 to okangami na embouteillage ya rond-point Ngaba yeba ke ezali erreur na yo moko to ezali nde kozanga koyeba yango wana biso to memi bino awa po botala nzela yango ndenge ezali koleka kitoko botala ndenge Jules Brasserie ebonga botala pe misala ndenge ezali kolekela kuna na ngambu ya rocade. Donc nzela oyo soki rocade esili nzela oyo ekosangana na rocade pe kopesa bandeko opportunité ya monene ya kotambola sans que bazala déranger na embouteillage. Yango wana biso wana tozali kotambola kotoyo lumière publique pe ezali ndenge bozali komona na bilili baminda ya wana. Donc soki totambolaki na butu nde bongai komona ndenge nini ba lumière publique ezali kopela po kotoyo bazalaka na bango na problème te bamitungisaka na bango te heure nyonso okoya okoleka kotoyo kuluna ezalaka te nzela yango pesi ebonga nango. Donc bandeko bazalaka koto bakoma na bango à l'aise okoki pe kovanda koto na Jules Brasserie mais osalaka na Gombe osalaka na centre ville okozala na problème te po heure nyonso okolinga obimi okutana na embouteillage te pe heure nyonso kosinga ozonga ozongi na yo po okokutana na bakuluna te. Biso wana tozali toujours ko continuer tozali toujours kotambola ne bo remarquer na nzela oyo mingi ezalaka nde ba moto gizi ezali ba moto ezalaka na bapine misatu ndenge bozali komona ngo ezali koleka ebele na ndenge ya kosakana te ta mosusu ya bleu yango oyo eleki soki topusani kuna bokomona mosusu pe yango ya noir eleki voilà mosusu pe ya jaune yango wana tala ne bandako ezali kotongama awa ba chantier ya ndenge na ndenge tala neti oyo ezali entrepôt oyo gouvernement azali kotunga toyebi te soki baosala yango société nini mais awa en tout cas ba société ba compagnie ba université imaginez ba université ekomi déjà kotongama awa. Donc nyonso oyo esengeli po développement esalama nyonso ezali bongo tala mapango minene awa. Donc soki oye kosomba lupango na okotoyo ozali na chance mingi ya kozwa lupango monene na mopanzi pe kotoyo oyo ozali komona ezali ma ya njili bamituka oyo etelemi ezali nde kosomba bazelo po ekende koteka bazelo oyo yango basalelaka na bachantier pour que batongela bandako. Déjà tolakisa bino ndenge nini basalaka pour que babimisa zelo wana na mabele pe bakende koteka pe bapri nini batekelaka yango. Soki otalaka yango te kotaka na bavideo na biso luka okokuta yango ezali parmi bavideo oyo tosalaka na mois de juin ya 2025. Donc soki okoti okotala okomona ndenge nini bandeko babimisaka zelo wana et puis prix nini batekelaka yango na niveau na bango kuna avant que ekoma na bachantier na bino. Voilà, to continuer toujours balade na biso awa tozali kotambola tozali toujours pour continuer kolakisa bino tala niveau ya fraîcheur ezala awa pamba te banzete ezali ebele awa soki ovandi okopema mopepe ya kimia okopema pena na oxygène oyo esengeli awa
mopepe ezalaka makasi awa bosana na okutu makambo mulunge po air nyonso mopepe ezali air nyonso fraîcheur ezali tozali kopusana tala ndeko mobali oyo place akomata na moto gizi esili ye wana adiembeli me adiembeli loboko moko loboko mosusu ye wana azali koyoka voice ama njoli njonjo na telefone donc azali na risque ya makasi me azali koyeba na ye te mingi bandeko bazalaka koto oyo bautilizaka moyen de transport oyo po yango nde esungaka bango na mopanzi koto oyo donc mai ya njili ezali toujours kocontinue na se wana soki botali bien bokomona ke mai ya njili ezali wana mai ya njili oyo ezali mai eutaka ezali na bamai misato esangana nde ekoma mai ya njili mai ya liboso ezali mai ya lususa mai ya mibale ezali mai ya lukaya na oyo ya misato mai ya njili nde esangana ekoma monene boye ekenda ti na se ya pont ya mai ya njili voilà ndenge bozali komona mituka pe elekaka awa nyonso ezali nango malamu koto oyo vi ezali normal tozali kopusana moke po tokóma na arrêt oyo babengaka Secomaf kote oyo tozali ezali na particularité moko ezali que koto oyo ezali zone moko consacrée exclusivement na bilanga pe na élevage donc nde bozali komona bandako mingi oyo bozomona awa ezali ba porcherie bandako ya bangulu na mopanzi bino mo bozali komona bilanga ya ndenge na ndenge ta neti mwana oyo amemi pondu euti na bilanga oyo ezali ka nzinga awa pamba te bamama bayaka nde bozali komona na baimage bayaka kosomba biloko ya ndenge na ndenge mpona kokende koteka pe babokolaka bangulu awa en grande quantité en tout cas côté oyo tozali ezali moko ya babisika oyo eliesaka ville province ya Kinshasa pamba te ngulu ebimaka awa et puis bandunda bafufu plutôt bapondu bamanioko oyo basialaka fufu mingi euta bota ndenge ezali vert ezali sika ezali bio en tout cas koto oyo bandeko baliaka kaka bio po nyonso babuka yango kaka awa tala étendue monene oyo nyonso ezali kaka consacré na bilanga pe na élevage caméra na biso yango wana pe ezali toujours kocontinue kotambola mpona kolakisa bino ndenge nini nzela ezali pe ndenge nini vi ezali na mopanzi koto oyo tocontinue kotambola biso wana tozali kokende pour la petite histoire nzela oyo bozali komona ezali nzela ya kala ezali moko ya banzela oyo etongamaka na kala mpenza na ntango ya babelge mais ebebaka makasi na ndenge osakana te ekomaka abandonné je pense na 2008 oui nde bayaka koréhabilité yango mais esimbaka te ebebaka nango lisusu na ndenge bakonzi ya tour oyo bayesu kobongisa voilà esika oyo tokomi awa babengaka yango Secomaf Secomaf ezali carrefour monene mpona bandeko bautaka njili Sainte-Thérèse bautaka quartier 1 bazwaka pe batransport oyo esukaka awa na Secomaf ezali esika oyo commune ya njili ebandi donc ndenge tozali awa tobandi donc tokoti na commune ya njili na droite na biso ezali quartier 13 na gauche na biso ezali quartier 9 donc soki okoteli à partir ya quartier 1 oye tout droit okokoma awa ezali esika oyo commune ya njili esuka pe etutani na ba commune mosusu donc à partir ya awa okomona neti commune ya Mongafula ebandi wana okomona neti commune ya Kisenso une partie ebandi wana na ngambo boye pe une partie ya commune ya Kimbanteke pe ebandi wana biso wana tozali toujours ko continuer kotambola j'espère que ce botali na droite
beaucoup remarqué que bandako ebele bozali komona ezali ya kobukana bukana. Oui, l'état atambusaki makanisi abuki bandako mingi oyo ezalaki construit na esika oyo esengeli te. Yango wana l'état abukaki yango pamba te bakonzi ya mboka bazali na makanisi ya koagrandir nzela oyo ya kobakisa babande pour que et permettre que trafic ezala makasi, pour et permettre que nzela ezala penza ya kofungwama mingi. Alors yango wana biso tozali toujours ko continuer kotambusa caméra na biso na mopanzi boye ezali quartier 13. Donc quartier 13 ezali kosuka quelque part awa na kolakisa bino bokomona yango. Pe quartier 6 ekobanda wana, donc na mopanzi ya droite, alors que na mopanzi ya gauche quartier 9 ezali toujours ko continuer. Biso pe wana tozali toujours ko continuer kotambola ba moto gizi na yebisaki bino yango yo ba moto ya 3 roues ezali pe moko ya ba business oyo ezali rentable awa na ville ya Kinshasa. Donc soki osombi ba moto oyo ata 3 ou 4 ezalaka penza rentable makasi. Yango wana esungaka bandeko koto po na Kinshasa il faut tout reconnaître tozali na difficulté ya makasi na makambo etali transport pour l'état na biso ya Congo. Nanu akoki penza ko couvrir demande ya transport te pona ba congolais nyonso. Yango wana bandeko ba privé basungaka muke na ba engin na bango misusu ezali mituka, mais misusu bakoki kosomba mituka te, basombaka ba moto oyo po esunga bandeko na transport. Et puis ezali business oyo ekotisaka mbongo mingi. Yo ndeko oyo ozali na poto ozali kopenser otinda mbongo moko awa na Kinshasa po bandeko na basala business moko ya ba business oyo bakoki ko créer ezali ya kotia ba moto gizi oyo en marché pour que et ça la transport biso na Kinshasa toloba ebula pour ebula et permettre que mbongo pe et monana. Voilà awa tokomi siko na wenza 6 na mopanzi ya droite na biso awa esika wenza 6 ezalaka kala wenza yango bapanza yango pamba te leta azali kosala nzela mosusu wana e okende kobimela ti na Sainte-Thérèse. Donc okende kobimela na stade o bazotonga ya sika na Sainte-Thérèse, stade Étienne Tshisekedi. Donc nzela kobimela wana. Donc à partir ya awa na mopanzi à droite tokomi bongo na quartier 6, alors que na mopanzi à gauche tozali na quartier 9. Voilà bandeko bayebi njili bien ba vrai njilois topesi bino mbote bandeko bana njili o baza na poto, bana njili o baza na Espagne, bozali na Londres, bozali na Zurich, topesi bino mbote bino nde bozali na facilité mingi ya ko comprendre de nazo expliquer disposition ya ba quartier. Donc voilà tozali toujours kokoba quartier 6 yangoyo na droite na biso pe quartier 9 ezali na gauche na biso. Voilà ezali moko ya ba quartier ezali très peuplé na ville, plutôt na commune na biso ya Njili. Voilà tozali toujours continuer kotambola ndenge na yebisaki bino que nzela oyo ezalaka na embouteillage te. J'espère que vous pesi ngai raison pe bo remarquer yango elongo na ngai que fluidité ezali makasi, nzela ezali trafic ezali makasi, embouteillage ezali te pamba te ba activité koto ezalaka penza mingi te bato ba fréquentera penza Njili brasserie mingi te, mais et puis nzela ezali malamu. Donc il faut tout reconnaître yango nzela ezali yango malamu, mabulu ezali mingi te, du moins na tronçon o esika touti parce que na liboso kuna ba mabulu ezali bokomona yango, mais na côté oyo ezali te. Esika o tozali ezali na eza arrêt o babengaka Nicolas Lacoste, arrêt Nicolas Lacoste ezali esika o toleki wana bana Njili bayebi tozali siko kopusana
pour que tokoma na arrêt oyo babengaka virage, arrêt virage yango oyo tokomi arrêt virage. Voilà, maboule bandi awa malheureusement arrêt virage ezali esika oyo tozali. Pourquoi? Parce que na droite na biso bomoni virage ezali wana, virage wana yango nde ekenda Sainte-Thérèse. Donc à partir ya awa na gauche na biso quartier 9 esuki pe quartier 8 ebandi wana, na droite na biso quartier 6 esuki na virage quartier 8 esuki wana po quartier 7 ebanda. Voilà, quartier 7 yango oyo quartier oyo ekenda sango, quartier ya ba noble, quartier VIP ya njili yango oyo. Na droite na biso quartier oyo esika maison communale ezalaka. To balusi caméra na biso na ngambu ya quartier 8. Vous avez comment ba différentes avenues, hein, Bon Coin, Kilumbu, Bisusu na habité. Donc voilà, quartier 8 yango ezali juste en face il y a quartier 7. Voilà, donc nzela ezali toujours pour continuer na bande ko na biso ya pusupe bazali ko profiter na nzela kitoko bomoni mituka minene oyo etelemi na mipanzi yaka ko desservir ko yaka ko livrer. Voilà, vous remarquez que ba moto oyo ezali mingi, ba moto ya 3 roues oyo ndenge na yebisa kibino ezali une bonne affaire ya kosala awa na ville province ya Kinshasa. Donc ndeko yo ozali na mwa mbongo ozali ko penser au se lancer na business awa na Kinshasa, mais ozoe baté okosala cop neni tala cop moko ya ba cop oko ekosala yango yo. Biso wana to continuer toujours kotambola. Tozali awa tozali komona ezali quartier 8. Quartier 8 peut échanger makasi, hein, ba infrastructure ebongi ndeka baloba ke nzela ememaka développement. Donc quartier 8 et bakisami na banda kwa kitoko banda kwa minene. Voilà, tozali toujours ko pusana nesika o tokomi ezali arrêt o babengaka biochimie. Babenga yango arrêt biochimie pour nini? Parce que na droite na biso malgré que tout le monde y en côté école moko ezali wana ezali école o babengaka biochimie ezali juste na pembeni wana na esika o tokomi siko babenga yango arrêt ba chinois pour nini? Pour bâtiment moko ezali na droite toujours na quartier 7 ezali esika ba chinois bavandaka et puis bazali na bilanga ya loso na kati kuna basala pe ba formation ya riziculture pona kolakisa ba mama ndenge nini balonaka loso. Voilà, to pusani awa siko tokomi na esika babengaka arrêt station. Arrêt oyo ezali disons deuxième virage pambate à partir ya awa virage mosusu ezali na droite nzela wana ekei Mangobo ekei pe Sainte-Thérèse. Voilà station pona ebisibino yango yo. Donc virage yango nde vous avez komona. Donc soko ozwi droite na nzela oyo okoki kokende Mangobo, okoki kokende Sainte-Thérèse, okoki kokende boulevard Lwemba pe okoki kozonga lisusu Kimbuta. Mais malheureusement awa nzela ezali ya kobeba na ndenga kosakana te ndenge bino moko bozali komona esika to wuti kutu njili brasserie kutu ezalaki nango bien. Mais awa en tout cas bakondi fo basala quelque chose pona ko sauver nzela oyo parce que ezali nzela ya référence ezali première entrée ya njili. Donc à partir ya esika o tozali awa na ngambo à droite to changer to longwe na quartier 7 to komi na quartier 1. Oui, donc na droite na biso ezali quartier 1, na gauche na biso ezali toujours quartier 8 parce que yango nde ezali ba quartier oyo ememi biso ti na entrée ya njili. Donc soki okomi na entrée ya njili okoti quartier 1 yebaka déjà que tant ozo kotaka na quartier 1 à droite na yo ezali quartier 8 pe na gauche na yo ezali quartier 1. Biso wana to continue kotambola nzela ezali na poussière makasi, nzela ezali na zelo, nzela netika bakombolaka yango te. En tout cas bakonza mboka bameka kotala situation oyo pe ba trouver solution pour nango ekozala malamu mingi pe ekosunga
bandeko oyo basalelaka nzela oyo. Voilà, bosala expérience na biso toyebisaki bino que à partir ya Kimwenza, à partir ya Cité Verte, à partir ya Matadi Mayo, à partir ya Mitendi ozali na possibilité ya kokoma na quartier 1. Quartier 1 yango yango yo biso yo tokomi TV zali radio te bolandi parcours na biso kobanda Kimwenza to tamboli na bino na Rocade to ye na bino na Njil Brasserie. À partir de Njil Brasserie tozui moto oyo nde ememi biso ekomisi biso ti awa na quartier 1. Donc dans quelques minutes seulement tokokoma na arrêt à quartier 1 oyo tobengaka entrée ya Njili. Déjà tozomona yango na musika. Donc na droite na ngai ezali oyo babengaka terrain Bouddha wekenda sango po ba musicien belé babeta ba concert wana ba pasteur basala ba croisade ba campagne d'évangélisation place wana. Donc tozali effectivement na quartier 1 yangwana tozali bongo kopusana pour que tokoma na arrêt. Donc yo ndeko oyo ozali libanda mboka tinda lien oyo et pas bandeko na o bazali na Kinshasa pour que bazala na facilité à se déplacer au lieu que bakenda ko tourner bakenda ka rond-point ngaba sima bakende Matadi Kibala to babisika mususu nzela yango yo ya facile o bakoki ko emprunter. Donc bino mo bo remarquer que tozui moins de 40 minutes mais tokomi déjà alors que soki bandeko bakei na nzela ya rond-point ngaba bakoumela pe ekozwa bango temps mingi. To préférer to lakisa bino nzela oyo po ezali nzela oyo eyebani nanu te vu que Rocade nanu bafongoli yango te. Batu mingi nanu bakoma kote wana te, batu mingi bayebi te ke nzela mosusu ezalaka kuna oyo bakoki ko emprunter pour que bakende na bisika ndenge na ndenge kubanda na Cité Verte, kubanda na UPEN, kubanda na Delvaux, kokende ma campagne to bisika mususu. Merci mingi na nde bozaki ebele ya kolanda biso quartier yango tokomaka te tokomi tokutani bongo mbala sima na mikolo ezali koya na numéro mususu.